toyoka bino te bana bozoto merci bongisile biso place mbongo ya kotunga ndako ezate bamai na ndako biloko nyonso ecoli mwa bakiti ecoli mwa tv ecoli na kopanda wapi kitsekeri tala makambo kemi Pamole. Papa, eza molete eza makambo TV. Eza makambo. Ande mai tondi. Na bandako. Ndio tabe tanje to yena biso to bana awa tembe to yega. Ndango la ngola. Babina ka tiro kuna na lemba na kate kemi mama kwa bandako dukani kate dukani poche dukani. Bwe kuma to duka kwende. Ndio be tanje biso kwa ngola. Atala ngoleza bweti. Na ngoleza la bweti. Oto kuna jamsa na soku ko pasi kama olela. Ndio so pasi we kuma bandako ko mai. Mayo la les ada tongo la mutio de timai bwe kuma ko duka ndeni. Ko duka ndeni bwe kuma ko so bwe. Pasi kana pasi. Vraiment. On le voit déjà. Hein? Vraiment, on est qui émission na bino nouvelle conception ba benyango à live to la kisa live to la kisa o on est sur place to la kisa no makamnengi eza ko dérouler. Là je suis déjà à la fin de mon émission, je ne peux pas mettre fin à cette émission sans avoir remercié mon boss André Ngambo balobi mon boss André Ngambo ba initiative yango balobi papi kawa ya mwana poto wa pepa ozali na Paris balobi bota la ndenge quartier Kemeridini et Komi Boyende balobi ingénieur champion na Soudaf balobi tala quartier Rigini balobi Alistar balobi quartier Rigini yango bomoni lolenge nini ekomi mais sans oublier balobi bino surtout au bovana na Rigini bomoni lolenge nini Rigini ekomi no bamba pomme de même Platini Milano mwana poto ya tongo ko eza na Kinshasa nde balobi na quartier Rigini bomoni lolenge nini quartier Rigini ekomi beaucoup monter et pour ça bien c'est toujours votre humble serviteur merveille Kodituka maestro de la presse congolaise balobi boyende musale balosalama boyende botika brancher bo s'abonner parce que tout banosala ngonde boye na rappelé bino tozalaki na quartier Kemirigini na commune ya Lemba lolenge nini mbula ebebisi ngala bino tomona nini sisi mbala sima pick up yo Acabou, sim. Assim, a primeira é bolobi.